Bienvenue sur Bissona Diaspora. Bissona Diaspora, ezali bongo podcast et salami na ndeko bino Jean Dinsil Kouta bongo Canada. Bissona Diaspora, solo la solo lelo, lo biso kito bongoni, Kongo na biseko bongao. Kongo na biseko bongao. Kongo na biso eko bonga soki yo na ngai ndeko na diaspora bongo na biso to pe mentalité na biso e bongwani. Ici Jean Dinsil ndenge na wuti bon koloba et sengo mingi pona yo ndeko ezali mba liboso awa pona bino ba abonné na lobi merci d'être là mais nazoka binote botika likamango monologue kanga mona zoloba parce que bozana tante ya royo kanga to likamuniki bozana réaction te nazongi lelo na mate ya par rapport à liwa ya ndeko biso Jani oyo aselebo kokundama balandaki mayena lobaki na la fois passée ba leçon à tirer na liwa ya ndeko biso nazo continuer na même pensée parce que dans la même semaine na moni vidéo moko je pense que ezalaki na Paris na mona on internet na YouTube ezalaki pe matanga et na matanga wana il y avait un orchestre qui jouait et na moni ndeko moko musicien na micro donc azo patiner azo sautiller ndenga ba musicien ko ole ba sotaka et loko frappé nga o etininga na solo na bino lelo donc o benda lususu mato ina biso Congo la diaspora c'est que j'étais déçu vraiment déçu de voir que ndeko wana musicien azali ko frimer na oyo ezali déjà identifié comme buzoba o esengé na biso vraiment na diaspora tozwa ferme décision ya ko bima na mentalité ya ko tika ngo libela tangu pasteur Marcelo alobaki awa makaba musicien influence ta bango na population bata fingaki ya bata tombokaki mais likambo musicien na asali wana je me demande soki vraiment pasteur Marcelo azaki na tort quand il dit que musicien songolo azaki une influence parce que musicien na monaki wana il est pas azaki influencé na ba musicien batanga ki wana. Voici ce que j'ai vu qui m'a choqué et puis na lingi vraiment to la muka to tika biloko azala ki alati ka ndenge ba musicien congolais banga rosape des couches et des couches bongo na micro el moko azo kolongola azo sala ba grimace na ye et abandi koloba griffe nini ya lataki na bo tanga combo na j'ai pas donné ba publicité gratuite na batwana et il était d'abord fier ya griffe wa lati maintenant a insisté et c'est là mon point oyo bozo mona oyo nga moko na kene ko somba ngo na Japon ezate lokola ya Turquia to nga moko na somba ngo na Japon et tanga zolo banana zoko denda tala ba congolais na ba cellulaire na bango bazoko ko zoba image ko banana se ya makoloti na mutu ba entouré ye donc plaisir ko sakana te na bi c'est pas possible bande ko na 2024 bobola mukati. Comment peux-tu faire publicité il y a une maison où ils ont foututi et surtout les musiciens ou les artistes congolais bovani na étranger bandeko botala rata bandeko na bino ba musiciens ba artistes ya mindereti lorsqu'ils font la publicité na mikila poto eza source à revenir au saranangote oko signer ba contrat il y a 2-3 ans yo sala ka mutu publicité ba tozo no so bilamba ya mutu wana ozora combien d'ailleurs tant ozolo ba ke ngai moko na kene ko somba donc on la ça va te non bakabeli yote yo peno bimisi mbongo osombi siko ozolo ba on poto et pas wapi la publicité on paye donc griffe la technique fallait maison wana et foot yo et non pas yo au foot bango billet avion ozogina na poke na Japon écoutez au combien et la mango somme ngo coûter au combien hôtel au Vandaki écoutez au combien donc au dépenser pour oya rosale la maison on a publicité devant tes frères congolais qui eux aussi kozanga koyeba ba wiki plaisir ba bandi ko kanga ba fo bazo ke lengi bande ko na ngai 60 ans mo ozoma yele na mbula nini publicité awa ba ko futa nde yo et non yo au dépenser pour cela ba publicité. J'ai partagé ça avec un frère à Singamandiko il y a quelques années nazaki na Kinshasa musicien mo abetaka concert mo bona stade a obligé ba fan nyoso ba na concert na balata marque tel na boye pe otanga ko mona abi il fallait voir le stade ne to tondaka biso tout la ta marque wana na bien bon et lui-même il continue tu sais à quoi parce que absinga abi lelo ko comprendre zaki ba bêtise je l'acclame abi zaki ba bêtise au pina to kota to bibisa ba mbongo to lexi vina buzo ba lelo ma yele kotinga biloko na za sous ko na katite alobi oyebi ke
vente ya bilamba wana ba t-shirt tolataka ya marque wana, ce sont les Indiens et les Chinois qui en avaient profité parce que bango nde bayelaki biso siko ba faux. Alors yo mo oyebi kaka ba griffe lokola wana na prix normal yo ozambongo wapi. Donc bayeba salimbo. J'espère que musiciens ngo akenaka ali cop na ba chinois wana binonga na sala tout na influence nanga ba to ba somba comme ça ngo pesa pourcentage nanga. Peut-être so asala kindengo na bon moi maye ne zaki na kati kuna. Mais sinon je trouve que ko bandaka empereur ya makamongo ya bilamba wana. Qui est lelo? Nous sommes dans une buzoba oyo, il est temps d'artiste bobima. Bobima papa bo pesa musala bino valeur. Surtout bino to na poto, bo tala, bo kotoyer ba artiste ya mboka oba mindele, comment bango ba sala ka ba publicité. Bo keno ko élever un peu niveau. Boutika bassesse wana. Et ce que je trouve encore grave, et ma réflexion c'est tant aux autres denda on ozolo ba ke elambo ngamona kene ko somba. J'espère que liwana yo moko aussi Micheli Mbongo pour ebembezonga na Congo. On va pas appeler les gouvernements ou fondation soginini. Et là je reviens dans les Kamongo ya kobengaka gouvernement na ba fondation ke bembezali awa. Tangu bo dendaka bino ba artiste. Finalement Mbongo bozora penda bo s'organiser ndenge nini. Il faut pas toujours courage à le makambo. Bino to botikali vivant bande ko nga ba artiste. Vous vous organisez comment? Est-ce que vraiment il faut l'État congolais à Bandakouyaka Kozouaka Bibembe artiste à Zonsango Namboka? Est-ce qu'il faut vraiment que chaque artiste soit Koufa, Babel Batou, Monica Katala Ndengezalibo? Vous-même là, vous-même, Bambongo Kedarabo, tu payes $500 par mois. Bon, maman, tu payes moi 200, Koko, tu payes 600. Binomoko de votre vivant. Oyo Bozouaka, Bozo organisera Ndengenin, Bozo organisera Ndengenin. Naebi Kende Nazolo Baboye, Ozo Komituna Yenani. Et le vrai problème est là. Bimana na buzo ba rotuna ye nani. Comment na mayele ya koloba na niveau ya alobi nini pona nini. Pour so luki ye nani ezande buzo ba ozo ba biso na Congo. Aza nani ye nani. On dirait il faut mutangwa comme nanu vedette moko boye pour ce ko oya kozwa considération na malobani. Mais ba oyo ba komaka ba star. So azo le kaboy ba accident zo salema. Ba tikeli biso nini. Batikeli bisoni bamsu so kuni bamsu tili bazana mukili batata à 70 ans. Batata à 70 ans artiste wana. Quelle valeur au bazo véhiculé. Bango bat yebani. Bango bat ba star. Quelle valeur bazali ko véhiculé. En quoi est-ce que bazo ko sunga mentalité à congolais? Bien au contraire, minga ba star ba baby seli biso ba mentalité. Ba baby seli biso ba mentalité, ça c'est la réalité. Ba ndekolo bango na pasi. On a passé parce que vraiment nous devons changer mentalité. Tout ça va valeur au bon endroit. Tout ça va valeur au bon endroit. N'a qu'au exemple puisqu'on parle des artistes. N'a qu'au exemple il y a Saïsaï. Saïsaï ça moko ba comédie na sepane mingi. Mais à Kamousangai, nanda mona yebi na yebite personnellement nanda mona yebi. Abandaki ko s'organiser, et je pense que ceux qui bino ba artistes et comédiens bozana na sincérité. Beaucoup qui reconnaître que à Matsaki Bar a changé qui donne et ba musus na katemi bobandi ko landaye mais sans reconnaître qu'il a été une bonne influence. Mais ngai na yebi personnellement tem na mona na télévision na ndam na yoki ceux qui message comme le sai bravo na moi kaka moi pa ya muke o Matsaki likolo wana au PC valeur parce que même ba kuluto ba les gars bino avant ils peuvent se plaindre aujourd'hui oh non tout ça ils peuvent avoir salaire à Malonga. Le problème n'est pas vraiment salaire à Malonga. Le vrai problème c'est la tête pour na lobarango comédien le roi Kokodioko yé moko ezali na ba vidéos na YouTube abia kutana na première dame à l'époque de Kabila ba fungoli sac ba PC ba dollar bina vie na ngana sia ba dollar ndengo te mais tant wa kaboni na la première dame yé moko a témoigner que place à liboso o ya télémagile bakabona ki ezaki ne kala. Alors vous allez me dire que Mbongo zamuke non, et c'est mutu, vous avez un problème ya mutu. Lorsque vous êtes entre vous influencez dans les mal, yango ba vie, on ne voit pas de c'est quoi? Bon ça là qui théâtre ezali métier le beso ko selon bon. Mais quand tu reçois $10, tu t'organises comment? C'est là le problème. Nangani ici et lo ko suko na ko lo ba lelo boye. Il est grand temps, monde artiste, surtout bien bozana na diaspora, bobana ko vandi samitu. Bobana pina ko vandi samitu, bokoma na organisation, il y a un homme normal. Il y a un homme normal parce que même na vie na bilo c'est comme si bossa va théâtre. Théâtre c'est un métier, musique c'est un métier. Mais après ça, faut là c'est qui bon moto. Sans sa responsabilité.
venir pavaner au bilamba ngakuta na soma kango boy yanga moko original tout ça c'est une bêtise tata ya mutu mobali ya mutu c'est une bêtise pour une société lokola biso qui se cherche. Qu'est-ce que vous véhiculez? Et na yo mutu za ko kangaka ba photo nengo na siko panza. Est-ce que biko zo contribuer na buso bana? Ponga so ina mona ngo lelo c'est parce que yo filmaki. Et tant au filmer otambusi yango na ebite soko tamsaka on a intention la bota la zobo peut-être soko tamsaka une intention on a bravo comme ça et permettre ngana mona buzoba na rappeler yé que tolingi to bima n'époque ya buzoba tolingi to koma penda ba tangi comme artiste tel neti moko ba sakuna en Europe hein jeune abiso hein jeune congolais a connu en Europe mutu a changé a sali makambo ya niveau likolobo yebi azana case mususu azana case mususu. En fait, azana kazi ya niveau ya ba artiste ya poto. Aza congolais, a connu na poto, a bé dans la musique, ana kazi ya likolo. Buta la comportement na eti. Buta la qu'est-ce qu'il réalise? Allez tirer des leçons bande ko nangai. Ba na bino ko tika la kaka boye beaucoup filles, y a rien et puis ba sina bino ba tikali y a rien parce que le vrai problème c'est yo moko nanu artiste ango. Yo moko nanu artiste, tu ne donnes pas de la valeur à toi-même, à tes enfants, à ta femme. Botika li kamona ke liwa gouvernement maladie gouvernement commencez à vous organiser avec le peu que vous gagnez. Tout ça est belé biso to akutu na ba niveau na binoté mais avec le peu que nous gagnons nous nous organisons. Ngana za musicien mo ya chambre pour na beta na barité na beta na libanda te na beta na moi kwena nga oyo. Tant on a comme na Canada tellement que j'ai la musique salaire na nga liboso na ke somba santé ezali eza na sima na nga kuna. Il y a plusieurs années. Mais na coûté à l'époque na musicien moko à l'époque yé azaki professionnel. Donc à vivre na musique à tambola. Na geta un hôtel to beta masolo tout ça na masolo mso avec ça auto so maman santé. Oh, mutundi ni changa santé nako, changa santé. Na bi quoi? Nous étions à presque quoi 5-7 minutes ya magasin parce na soma santé wana. O là le bananga memanga na magasin nga pe na somba. Oh moto changa ngoko Nathalie à l'époque, j'étais même pas marié, célibataire là, jeune. Aux études. Mais yo musique c'est un métier na. Comment encore bimisa mbongo tena mema yo osomba instrument no ya musala et ozosenga na ngai mutu na bundi mo étudiant bona bundi buna kangisi yo a réponse na mutu mo ebiga biso ba la les arabes momina bakara et azolo bango pe azomuna ngo normal nga étudiant na ningi musique na kangisi mo ba $10 na nga na sombi sente na 20 na ndako yé musicien professionnel so a juste salaire basi na bakara. Donc bino moko bozana comportement ya mabe botia kotungisaka bato basala ntitsanye mutakufi to tunga boye soke nini organisez-vous avec le peu que vous gagnez botika bana bino na ba condition botika basi na bino na ba condition botika ba famille na bino na ba condition donner quand même du respect na musala na bino bovai na poto comportement le roi batana ba côté na mususu ça va pas bande na botia ba musuku nani. D'ailleurs, je pense que dans un pays ils s'organisent mieux que vous. Hein? Et ça doit quand même vous enseigner. Le boutique dans le coup, na poto. Non, de quoi poto ndeni. Et ça, ils sont bien assis, bien organisés. Na poto te. Donc, si vous avez valeur, vous n'avez pas ce que vous avez na poto. Non. Parce que y a pas à quoi il y a poto. D'ailleurs, il y a pas zonga. Mais en quoi toi tu es différent na bango? On me met bango pour les maladies na yo, bango faut bati na mbongo. Et non, bango faut bati na mbongo. Finalement. Bolim sanga na zaso ba mentalité bu sanga kanda porte non pas parce que na za mieux que bino mais c'est parce que c'est l'amour. Bobi kanda pe vous ça c'est amour hein. Bo dimension bobi to ça la question plus ozo linga mutunwa za na ozo il a la place ozo moni la azala mais ozo komate ils peut so kanda ozo loba mais yo a interprétant on dit on gangue non na gangue le tende on a gazé au té so pe na gazé za na bolingo changer parce que Congo valeur na ozo dépend na yo congolais sinon te soni mi pour ma bena yo ba kontacher ba chela nga étiquette ma bena nga pe ba chela étiquette vous comprenez de so yo bongi nga na bongi so réputation les a bien réputation nga za bien donc réputation na ça bien alors tout ça étranger na bambo to zali bandeko to changer na étiquette na biso ba mona biso on dit ba clown penza ba clown na ba balabala et même bana biso mo yemo batala no ko mkubusu bana ba beza masolo bi tonton Ted c'est vraiment comme un clown mais yemo azo ko dondo kaka bazo ah Seigneur Jésus na sugiwana à la prochaine.